neti papa moko alobaki nanga mama nazana basi 5 bango nyonso bazana babolumbu kasi mutakala ya mami eleki na seka poko na biro alinga ya mami na seka betima sembuna kacha biro na beza différent ko eza différent na baba garçon ba yebi ba garçon bazaka na basi misatu yo moko yebi gu ya moko na moko parce que soko lambi biloko lamba ki matembele yebi gu nango ndunda yebi gu nango ngai po yebi gu nango mwasi wa ya mibongisaka mobali na ye ayebi yango na tozo benga mibali nyonso bo babala na bo babali nanu te na ba bebe na mibange na mukuse boya kaka tobongisa kaka mutu na mutu tobongisa mutu na mutu chombo na ye ko mutu na mutu azana 100% chombo. Vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Salut, chers amis, partout vous êtes, en tout cas, je vous salue, spéciale dédicace à vous tous. Et je vous la dédie cette belle émission, hein, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une émission un peu spéciale pour les hommes, pour les papas, pour les garçons, pour les mibali. Mibali, est-ce que vous avez? Je pense que vous avez papa. En tout cas, alors moi, Bettima, c'est vous. Je vous aime énormément. Alors, agence Kimba comme vite fait. Au Timbo, ils sont partout. Alors, bon, qui est on a vu nous l'agence Kimba.com avec le boss Tango Coucou. Et ça, a juste Bobenka numéro au plus 243 81 21 36 050. Ils ont Kinshasa Awa, na ba commune na biso nyonso ezali, ils ont na Matadi na Boma, na ba province nyonso eza, na Kikwiti, ils ont na Angola, ils ont na Brésil, na Kolwezi, na Zimbabwe, ils ont na Lubumbashi, ils ont partout na Canada, na Londres, les États-Unis, ezali. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, en tout cas, maman Israël a joué à Elibino Bapapande. Bapapa Bobonga maka très bien boyoka. Et là, on dit maman Israël a joué à Mémé Libino la émission à Lelo. Alors, Bapapa Bozolanda Biso. Tolobi que Lelo Tozolobela, Ndenge Nini Babongisa Kamobali. Quel que soit âge oyo komeli, il faut obongisa chombo na yo. Il faut obongisa nzoto na yo malamu. Atana bomwana babongisa ki yo malamu te. Possibilité zali na âge oyo komi atana ki mukolo mama Israël a joie abongisa yo ki mobali na yo abongisa yo chombo na yo po ozala malamu libala elekana ezala vraiment malamu. Ndenge maman Israël a joie lobaka. Tobongisa kabanda na biso. Osomi lupangu fotonga ngota peinture ndaku ota bakaro bakite sika tozo bongisa bandaku bongo banzoto na biso pour papa to bongisa yango surtout yo papa ozana na poto ozana Amérique na Asie na Europe na Afrique ozo somba kaba mapango ozo tonga kame oliko bongisa nzoto na ote pona nini lelo maman Israël a joie a Elibino de ba papa maman Israël a joie bonjour maman bonjour Bettima Sengo voilà maman moi mikolo bana na yo ya partout bazolanda yo oyebiso on est surtout na émission ya lelo oyo toyende kaka poko lobela ba papa lolenge nini okoki ko bongisa okoki ko bongisa ba nzoto ya ba papa. Merci beaucoup. Na pesi bino nyonso mbote mibali nyonso ya mokili mobimba oyo na basi na bino. Na linga kabino makasi penza na bolingo nyonso ya bomama. Musana saela kabino ya kobongisa bino banzoto ezo senga boya na bongisa bino parce que ba mususu bazana possibilité ko yate mena yebi ke yo mutoza na Kinshasa ozana possibilité ko ya koloko mona ngana bandal pona bongisa yo chomo bomoni ndenge zamba tindel bino mama boye zamba tindel bino ngana tina pote na bongisa bino bazoto na bino yo mutozali na faiblesse sexuelle impuissance sexuelle éjaculation précoce chombo biabia eza chombo ya muke mukuse chombo ekola te banda bomwana to ezaki ya kokola mena kimukolo boye bandi kokonda
wana tobenga kango maladie ya biabia. Donc nyonso wana naza na disposition ya Nzambe po na bino po te na bongisaka bino. Nazo bongisa bino na bandali. Wana penza nazo beta CT na bana Congo. Yo mutoza ana capital na Kinshasa, wanga naza na Kinshasa wana saka na bandali. Soko zo na bandali okokita na Chibangu. Tangu yo kiti na Chibangu, mbala moko okokota na Wenze ya Baluba. Okoti na Wenze ya Baluba, okoya na Avenue Boma numéro 11. Kokota ba ebele bakende ko lukanga na Avenue Boma oyo ya Kitambo. Yaka ko lukanga na Avenue Boma oyo ya Bandali. Kitambo Avenue Boma ezali. Me Bandali nde siko na Bandali Avenue Boma ezali. Mengana za na Kitambo te na Bandali. Soko zo apana nga fo kita na Chibangu. Tangu yo kiti na Chibangu, il faut koya na okoti na Wenze ya Baluba, okoya na Avenue Boma numéro 11 ya Bandali ya Kitambo te me ya wapi ya Bandali. Tango kitika na Chibangu, okoti na Wenze ya Baluba, okoya na Avenue Boma numéro 11. Oye olobi na zoluka mama ya bana mibali kombo na yezaka mama Israël la joie. Eza lopango ya suka na Avenue. Parce que Avenue eza seulement na 11 parcelles. Eza Avenue ya Mukuse. Donc eza seulement na 11 parcelles à Pamba. Tangu yo ye okoya na lopango wana ya suka ya kwa ya numéro 11. Place église ezalaka. Oye wana okoti osombi fiche na yo na koyamba na bureau. Tango okota na bureau na kotala chombo na yo ndenge ezali. Na yeba eske ezali 100% chombo to ezali na moins de 50%. Parce que chombo o ezana na force à moins de 50%, eza chombo moko compliqué. Voilà. Chombo ndenge eza bongo fo ezala na force à 100%, il faut ezala na taille nango zamba kela yango. Na kotala yango po na yeba eza malamu to eza mabe. Eza na maladi to eza na maladi te soki na moni na kubongisa chombo na yo wana. Alors okoya na Bandali na beti sete penza na bato baza na Kinshasa. En tout cas eza na mutu mususu aza na Kinshasa. Engana za musika, ngana za me musika nini yango yo zali bato abandundu bazoya. Voilà. Bato aba Congo bayaka. Bato maluku mama. Oui. Na bato Ntsele bayaka. Me okomona mutu azani musika te azaka na limetewa. Ngana za musika. Musika nini yo zalaka? Wapi musika ngo? Nazana Kinchuka, nazana Matadi Kibali. Wala nde musika yo zana Kinshasa te. Ozana Kinshasa. Soko zana Kinshasa ozangi chombo. Nzamba kotuna. Ozoka. Omoni chombo bino bomona kana zoto mwana mobali c'est pas n'importe quoi. Kozanga chombo eza pasi na zo ebisayo. Soko zangi chombo zangi mwasi. Et na vie kozanga mwasi eza pasi parce que Nzambe Bible lobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Yo mutoza na chombo te oza na bonheur te okosuka api mwasi azaka porter bonheur. Mobali bayebela kaye na mwasi. Mobali fozala na mwasi. Bon, yo ozokola tozomona mwasi na yo te. To ozokola mwasi na basi baza kokima kima yo. Baza kokima yo. Ta mususu chombo ezali ya muke mukuse bazoke elengi te. Ta mususu za na éjaculation précoce moi ça zoke elengi te elengi comme na suka te. Ta mususu chombo do ezali pete érection ezalaka nango te. Ta chombo za na faiblesse sexuelle ezalaka na érection te. Érection rare, l'érection tombe babiloko ebele oyo epesaka ba complication na chombo eza konyokolo na zoto. Euta na maladi nini papa? Yo muto mesana olobi ndenge chombo nangezo bela boesekeze hemorrhoide po bayebisaka bino ke hemorrhoide wa chombo eza na maladi ebele voilà. Chombo soki eza na problème ba problème ba chombo eza ke ebele malamu koya kobongisa chombo une fois pour toutes. Makambo komelaka ba stimulant na ba banzete tika na yo po ba stimulant na banzete bebisi bato ebele. Bebisi bato ebele yango tozobenga yo na Bandali soko ye fo kitaka na Chibangu okotika na Wenze ya Baluba okoya na Avenue Boma numéro 11 nazobeta PCT na bana basi bazobotaka bana mibali
ba jeune fille bayebi ko bongisa mwana mobali te. Yaka na mwana ngana bongisa mwana. Mwana kwa kokola bwe chombo ekoli te. Mwana aza kokola chombo etele makate me jeune fille abota garçon na bota mwana mobali. Wapi ki mobali? Mwana chombo ezokola te foko yana mwana tokosa mwana chombo na ye wana. Okoya kozanga babokilo, okoya kozanga babokilo na vie na yo. Kozanga bokilo eza pasi. Mwana zozanga mwasi. Akomi na susi ya mikolo na mikolo. Oyokele mate. Mama. Ba jeune fille bayebi ko bongisa bana te. Tozo senga na ba mama. Ba mama. Soko yebi ko boti mwana mobali yaka na ye. Soko yebi ko boti mwana mobali yaka na ye. Bon, je peux akobongisa bana mibali ezo kipete. Donc obandana mwana oyo azana 0 aneti na mubange moko na moko yaka kobongisa chombo na yo. Parce que mikolo oyo tozo bongisa kaka ba chombo ya mibali, mutu na mutu azala na 100% chombo. Voilà, merci beaucoup en tout cas, maman Israël la joie. Je pense que papa Boyo qui très bien, ma maman Israël la joie lobby. Donc tout ça n'a pas ça vraiment papa, bon ça vraiment papa où il y a 100% chombo, 100% endurance, 100% force. Donc chombo na yo orobongsango kaka na une seule adresse. Nulle part ailleurs. Awaka na Bandal Bisengo, na avenue Boma numéro 11. Et puis maman Israël la joie, na Bandal Bisengo. Référence et Zaraka arrêt Chibangu. Wenze moko zarane ya munene babe ngo wenze ya baluba. Soki kako komi na wenza baluba wana Otuni avenue Boma numéro 11 ou carrément au béni na numéro ça affiché wana plus 243 89 94 42 825 et un numéro à maman Israël la joie dans le barabino anytime azaka free donc c'est-à-dire en tout moment azaka disponible ce ko béni na appel normal ou komele même na WhatsApp to béni na WhatsApp akoyamba yo akoye bisondeng no ko sala avenue Boma ezo compliqué bango. Oui. Avenue Boma ezali avenue Bamboma te. OK. Boma na Bamboma différence ezali. Oui. Ndi Bamboma ezaka na mola esika ba frère Wera ba collègue. Na ba jibe piana esika ba. Wana place bazai ko répéter. OK. Et pas ba Wera. Wana ezali di Bamboma. Bon. Ngana zaka kuna lisusu te ponga pe na koli na molar. Bon. Siko avenue Bamboma. Yango pe eza na wenza baluba fo lekango. Voilà. Soko moni avenue Bamboma o lekani oye na Boma ngana za na avenue Boma na Bandal. OK. Papa moko akende kolukanga na kitambo. Dodo bakaba zebele mama moko pake do bazebele bakendaka kolukanga na kitambo na ngana zaka na kitambo te ngana zaka na Bandal. Voilà. Avenue Boma ya kitambo eza ya kitambo ya Bandal pe eza ya Bandal siko ngana zaka na avenue Boma oyo ya Bandal. Voilà. Na wenze ya baluba fo kitana re Chibangu. Bon avenue Dibaboma kokende kolukanga kuna te. Ponga na solo banafanda kawapi na avenue Boma. Voilà, merci maman Israël la joie pour la précision. Je pense que de Koboyo qui est donc maman Israël la joie à avenue Boma numéro 11 na Bandalo Bisengo référence Wenze ya Baluba ou arrêt Chibangu. Ou soit au Kobenga ka maman na numéro wana aux affichés à quoi bisayo à couper sur la directive union sonné no koma ici ka maman Israël la joie azali pour oya ko bongisa chombo na yo maman Israël la joie ndeko mo ba tuninga lobi ye azara mingi na problème sauf to komi na saison ya malili ou to ba saison sèche au moment na chombo ezo konda chombo ezo fonctionner lisusu bien te na ebité ba kawana ya bandeko wa modèle wana ba papa ya modèle wana ba chombo e bloka ka bango na elanga o malili chombo ezo fonctionner sous bien te azo ko basu ko sepesa mamonte ba ko ko sala ndenge ni po ba monyoso ba ya ko bongisa ba chombo na bango. Merci beaucoup Betty Masengo. Oui maman je vous. Malili ekondisaka chombo ya mutu nyonso. OK. Papa ozayo mo côté. Peut-être okansake yonde na elanga boyonde mutu chombo ekondaka te batu nyonso.
tuna bande kono ya poto na tango ya malivi ndenge bachombo na bango ekoma ya mike mikuse bato nyonso soko moninga mama na bino nazwa décision oyo ya kobongisa bino ngai moko na bongisa bino ango c'est parce que bachombo ya bato ebele eza mikie mikuse bachomba bato ebele eza na bakomplikation ebele mpo neti bana mibali oyo babotamaka mwasi liboso mwasi na nsima yebisanga chombo ne eza ndenge chombo ne eza modele nini ezali chombo moke mokuse epi eza komplike eza na bakomplikation mwana mobali oyo babota ye mwana mobali ya liboso aza ndenge botuna ye moko oyebisa bino ke aza na bakomplikation na chombo na ye bon sikoyo bafils unique bango mpe bazaka na complication na chombo mwana mobali oyo babotaki ye baboti bango bamapasa mwasi na mobali fo azwa traitement mwasi mpe fo azwa traitement na bana basi po bomona bana basi oyo babotamaka après garçon nde bazalaka kombati makambo ebele baregle douloureuse baregle ezosaute mpo aza na bahormone mibale bon baoyo mpe bana mibali oyo babotamaka après une fille bazaka mpe ka na complication na chombo ebele basala bango baopération bernie bana mibali ebele oyo babotamaka après une fille ebele bazaka na bahernie donc ezaka makambo moko mystère caché ya nzambe so nga nazwi biso boye c'est parce que moi je suis révélé. Voilà. Naza révélé. Nasonyaka bino na biloko ya révélation. Makambo nga nazoloba. Moko na moko oyo aza ko se retrouver nango azo kumisa nzambe. Azo mona nga na minute azo mona nga lokola ange moko akiti aosola na ela na télévision. Nga aza mama na bino, mama oyo nzamba akela pona bino mibali na basi na bino. Donc nazali mama oyo nzamba akela na don ya guérison kombo nanga mama Israël la joie. Alors na makambo nzoto ya mutu vraiment côté wana na lobaka na Nzambe merci Nzamba salanga grâce wana grâce makasi ba mususu pe abotama après une fille te abotama pe mwana liboso te abotama pe katikati ya basi te lipasa te mais chombo na yeza compliqué na makambo ebele peut-être maladie moko abela. Pour moi, mobali na cause exemple ya maladie ya malaria pali. Ce qui moi la mobali abela pali makilati. Misisa ezati na chombo. Bona chombo na ye beli malaria. Mais chombo eza ko bela malaria, yo zo ke lokoloba o chombo eza na hémorroïde ni. Maladie nyonso mwana mobali abela ka, ekendaka kobelisa na chombo. Oyo zo mona chombo bino bomona. Ezaka na makambo ebele. Mutu abelaki mingi atika koswanye chombo te. Mutu akutanaki na ba problème ba déception, akutanaki na ba problème ya ba émotion. Ozomona. Chombo ezwaka attitude o mutu azana ngo ba choc ebele, les coups et blessures ya motema ekoki pe ko affecter chombo zui problème. Mais na mukuse tozoba na problème nyonso oyo eza na chombo na yo. Papa teleme sika ozwami yaka parce que kozanga chombo eza kozanga mwasi. Ozoka. Merci beaucoup. Avec awuchawat azu poma di chombo azu kubisa na lendisa azana mwasi te kwani basi baboyete ko soko zana na chombo na yo atoza koka mwasi azande na posa yo kelenge. Mwasi azande na posa osala ye nani pardon ngana loba likambo ya nani ya aveugle oyo azali na ye aveugle mais ayebi ke chombo na ye sengeli abongisaka yango pona nani pona mwasi na ye po yo mutozana éjaculation précoce tango koti kaka na kati ya mwasi o verser mbala moko est-ce que sisi mwasi no posa mwasi lelo atikali na posa lobi atikali na posa lelo atikali na posa lobi atikali na posa akobela akokima yo pe. Ah oui, c'est ça. Soki akimita obela. OK. Babela. Epesaka nervosité. Et donc mwasi aversaka te, mwasi aversaka te baswanyaka ye. Kozomwa parce que ba masera kuva baya kozwa nini aho. Traitement va chez ton mari te oyo esokolaka mwasi na ba trompe na ba nini po mwasi esengeli aversaka.
ozomona bango bakoko se masturbe te po baza basi ya nzambe bamasera akuva akolala na mobali te ayebi ke masturbation eza lisumu me ntango azomela kisi oyo esokolaka basi biloko nyonso na kati moya belabela pamba eza te basi oyo bazaka na mobali te asaka rapport sexuel te bango mpe bamelaka vache tomari po azala bien sino te akobela bamaladi oyo basalelaka baopération bamiome baboye na boye maladi koyebele mpo na nini mpo aversaka te. Voilà. Masturbation eza lisumu na miso ya nzambe esengeli kosoigne nzoto me mwasi na yo mobali na ye fosalaka ye averse mwasi fo averse te ndenge nini yo mwasi no aversaka te mwasi no aversaka te yo so versaki avant versement ya éjaculation précoce okota konverse bosikoya mokoni mwasi no akoverse eza pasi posa ya mwasi eza kosila te me mobali na ye azali mwasi akomi lokwa mwasi yango na tozobenga mibali nyonso bo babali nanu te na babebe na mibange na mukuse boya kaka tobongisa kaka mutu na mutu tobongisa mutu na mutu chombo na ye voilà. Mutu na mutu aza na 100% chombo. En tout cas, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. Je pense au bande de émission pour comprendre très bien. To bengisi bino mibali ya partout boya. Oza awana Kinshasa, na 24 communes na biso ya Kinshasa, partout ozali. To bengisi oyaka na Bondalo, avenue Boma, numéro 11, arrêt Chibangu, référence Wende ya Baluba. Alors, maman Israël a joué à Zawana pour na papa Hollande émission, jeune garçon, même na bébé, même na mobangé. Yaka obongisa chombo na yo, ozala vraiment 100% homme. Homme oya ashwana peut-être munene wana ya majuscule. Donc au mona que nyonso ekoleka vraiment kitoko, libale kozala kitoko, ozala pe na santé ya malamu. Alors ba maman peut bolande émission, maman Israël a joué à lobby, yo pe yaka maman oya kozwa va chez ton mari. Maman bazana mibali te. Surtout ba maman bazana mibali te. Ah donc na ba masera très bien. Voilà, merci maman bon basi pe boyeba ke mwasi nyonso pe ami bongisaka na yo mutu oza na mobali po mobali pe il faut ayokaka yo elengi surtout ozomona makambo na oloba bagarso bayebi bagarso bazaka na basi misato yo moko oyebi gu ya moko na moko parce que soko olambi biloko olambaki matembele oyebi gu nango ndunda oyebi gu nango ngai po oyebi gu nango mwasi oyo amibongisaka mobali na ye ayebi neti papa moko alobaki nanga mama naza na basi 5 bango nyonso baza na babolumbu kasi mutakala ya mami eleki naseka poko na birote alingaka ya mami naseka beti basengu na kati ya biro kabe eza différent ko eza différent bandeko yo pe sale fort mami nase ya bongisa d'ailleurs yaka avant maman Israël a joué la pousse papa est maté aya on va chez ton mari va chez ton mari c'est très important pour na basi nyonso babala mais pour na bao babala te c'est très important pour sokolaka ezolongola ba infection elongola basolo oyebi moi so amela va chez ton mari ata sokoli nzoto te onyukuti mutakani oyoka solo mabete c'est ça oyoka solo kutute baza solo te po sokolaka mwasi propre pona bambalo bapesaka mutakala mwasi ne bis ngalo byoke no fiba na lobi mibali byoke no fiba ba mitaka basite na lobi keta na tango akarese ba na mona kambali pe akiti na mutakala mwasi na ye tango asako ko sale caresse te bo ba fiba ka basi mutakala bango nde ba belaka goitre bazwa ka goitre eza malamu te mais bisou okopesa mutakala mwasi no bisou excusez-moi ordinateur à moi sino bisou bolimbisa pardon
tobengaka yango ordinateur. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et merci, nous sommes à la fin. Je pense que de Bolandi émission très bien. Alors, vraiment des numéros vraiment pour très bien. Plus 243 89 94 42 825. Au Béni Maman Israël, je l'ai écrit l'émission aussi là. Maman na auto la démission, na a besoin na ya ko bongisa, nzoto nanga na ya ko bongisa chombo nanga. Ya kambangu Maman Israël a joie à koye bisayo. Ndenge ni okoki ko sala. Alors c'est vraiment facile pour la bande de Cognon sur Bolandi émission. Nous vous disons merci. On se retrouve déjà à la prochaine. Et merci à l'ingénieur Dave Moubama, Libanga TV, Canal Futur News. Merci beaucoup aussi à notre frère Dani. Alors, Bolandi sur cette émission, puis à La Joie Télévision et na TikTok, puis à La Joie. Il y a Dave Moubama et puis il y a Betty Massingolo. On a fait une émission Maman Karnakati. Donc, alors, yo, Bolandi émission partagée. Tinde la peine de quoi on a problème ya chombo yepe ayambangu na Jésus na centre Tonganzoto avec Maman Israël à joie pour Jésus la vie des églises. Donc le pango ya Jésus la vie à église, le pango susuka eza le pango moko mais maman tia église na place oyo ayambakabino na centre Tonganzoto. Alors merci beaucoup Totonga Banzoto na biso avec Maman Israël à joie. Alors Boki de côté un peu on a vu nous la agence Kimbacom avec le boss Tango Coucou et ça n'a juste Bobenika numéro au plus 243 81 21 36 050 et ça n'a Kinshasa awa na ba commune na biso nyonso ezali eza na Matadi na Boma na ba province nyonso eza na Kikwiti eza na Angola eza na Brésil na Kolwezi, na Zimbabwe, eza na Lubumbashi, donc eza partout na Canada, na Londres, les États-Unis, les Alliés. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.